Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, eza yanga bino se Rebecca, na ye lisusu ko partager na bino. Moko ya sango malamu, oyo tozui na part ya notre Seigneur Jésus. Ava tokota la mamani na likambo na video na biso, na lingi to tanga nanu Bible, to fongola Bible na biso, to confesser ou bien to bandela alliance na biso na Nzambe oyo. Ou bien, soki yo nanu ndimela Yesu te, sala lokola biso, tanga lisusu pour Bible bi rappelle ma mémoire ko répéter ko tanga liloba Nzambe ata 1000 fois eza mabe te, eza bien pour na foi na yo, eza pe bien pour na molimo na yo. Yo oyebi Nzambe te, awa nde sika tondimelaka ye, awa nde sika totatolaka ke aza Nzambe, tokonfesaka po biso pe tobika po tondimi ye. Ava tokota na prière tondima ye lokola Nzambe, po Nzambe mosusu aza te. Ezana bato mosusu bayaka kosenga prière, tant ozoyebisa croire na Nzambe Israël, le Dieu, le créateur de toutes les choses, mokonzi ya l'univers, Yahweh nde kombo na ye Nzambe onga na ndimela, Jésus de Nazareth, aboyi na ye. Mais esenga o prière, mais obise siko si tu crois pas, comment je peux faire? Nga pe na prier en vain, il faut croire nan. Yango na ava yo pa na ngai, faut croire nan Nzambe oyo. De tonto osambela biso mbale ensemble, nde Nzambe ako mimonisa na kati na biso. Amen. Nzambe onga na ndimela onga na ekote ya mokili mobimba. Na bato ba olandanga mwa ndambo. Nzambe onga na ndimela na tatola ye awa azali Nzambe. Nde na otatola na bino ensemble. Yesu azali kolo, pamba te Nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema. Pe loba yango polele na miso ya bato, bongo okupika. Nde Nzambe o Yesu, Yesu Masiya, mwana na Nzambe, azali kolo. Bongo Yesu Masiya, azali kolo mwana na Nzambe lisunde nini. C'est l'esprit wezaki kati na ye, ndi yango na Nzambe. Nzoto wa alataki, pona kosibia bakuna biso. Soki tozo ndima nzoto te, koma to ndima molimo eza na kati ya nzoto. Ça veut dire futo ndima na pe nzoto, ki aza kolo. Po yende mutamimi kolo. Donc même nga, Rebecca tu m'appelles, mais zalinga. Mais en réalité nanga, c'est l'esprit. Mais tongo benga molimo nanga, omo nanga na nzoto. C'est ça que faut ndima na no ye nzoto. Pe yo o kende na epa tata. Yango bimoko ta ko kende pa tata, saki aleka na nzela nanga. Oye mo onda la teki nzoto. So yo zo ndima molimo me ye mutoso biso ye yo makamo. J'espère que vous comprenez pe boyebi déjà ngo ezaka bongo. Azali Nzambe Jésus de Nazareth. Azali Nzambe nde Nzambe onga na ndimela. Oya kufa na ngomba Golgotha, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui m'a révélé, m'a dit Israël ekolo ya Jacob ngai Nzambe na yo. Donc c'est ça qui Nzambe onga na ndimela. Soki yo na ngai toza na Nzambe moko, tokomisa Nzambe ensemble, tosenga présence na pe vidéo ezala moko ya lipamboli pona yo obakisa implice na vie na yo. Amen. Tobondeli na kombo ya Nzambe ya Israël, mosantu alola tosambeli na kombo na Yesu Masiya. Yesu na epai na yo mosakoli na bato. Mobikisi na bato Nzamba motema malamu oyoki losambo mokili mobimba oyepa na po yoza motema malamu. Na ekoka ba moma ona maboko na yo. Zala nanga de début à la fin. Molimo apesanga mayeli pe connaissance ya ko rappele bana na yo pe ko sosolisa bango verset o déjà batanga bayebi. Mais bayeba te pona ni bako travailler ndenge nini pote liloba oyo elata nzoto na bavi na bango. Seigneur pesanga mayeli connaissance na yo. Pona ko sosolisa bana elo nini oyo lobala bango ke. Vanda na saint makolo na ngana osala bango na yo marche bien. Yawe na tiki émission na maboko no. Bazala bazwa lipamboli mabete. Bazwa implice ki zéro. Seigneur na kati ya video bolamu na yo etalisama na bandako na bango kimia pe boboto na yo ezala likolo na bango na bondeli bongo Nzamba bosantu na lobi amen. Tika Nzamba Israël mosantu alola abomba yo akouvrir yo na makila na ye a protéger yo Nzambe nguya nyonso mosikoli na bato mokonza l'univers yende Nzambe abongi na lokumu abongi na masanjo li Nzambe oyo ndimela Nzambe onga na ndimela
peuple de Sion outi kotatola Yesu azali nzambe. Yesu wana nde mutalakaki oke vanda na makolo na ngai nga na kosala banguna na yo marche pied. Mais eza bato ebele bayebaka te marche pied ya nkolo Yesu masiya nzambe bosantu nzambe Israel ezalaka ndenge nini marche pied. Marche pied ndeni nzambe osala banguna na nga marche pied. Bato basali nga mabe ndeni nzambe akokomisa bango marche pied na nga bescalier na ngai. Ndenge nini nzambe na ngai akoki kosala ke banguna nango oyo bazwa deja babonga deja baza bien po bato mosusu bazosouffrir na vie. Omona mutu moko na famille ye nde aza na mbongo bapesi biso oyoka mbongo akodia ubia bambongo wana ndenge ezalaka ya kisi me ye nde étoile ya bato nyonso ya famille sacrifice bapesi ye privilège bato ndenge Moïse azwaki bato Israel mobimba bazobima na nzela ya Moïse. Lobiko epesama na nzela mutu moko shit pe oyo kota na mokili na humanité na nzela mutu moko. Donc na kati pe ya famille mutu moko pe akoko détruire famille mobimba à cause alliance na ye boyokani na ye. Alors yo mutu olobi ke nga naza chrétien, yo mutu olobi nga lelo naza mwana nzambe, ava yo yeba Yesu ezalaka na eloko moko esalaka ke yo kende koluka nzambe wana. Soki ye aye koluka yo te, yo ndo koluka ye ezalaka bongo. Bible lobi venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Asala déjà appel. Au monde, asko bazwa ko kambela wana na retard m'appelle déjà salama etikama. Yende sko azo kende sko vers Yesu yo lobaki na ngai na ye pa non. Mais pendant qu'il okende pa Yesu wana déjà vie na ye déjà avant kende pa Yesu déjà leki na banzela o ya mabe to banzambe ya famille balekisi na banzela mabe to ye moko déjà leki na banzela mabe. J'espère que tu vas comprendre bien. Yo banzela oyo moko kende nge Bible zo ebisa biso ke ba biso na biso tolobi toza ba innocent bakoko na biso nde basalaka mabe mais nzamba lobi na biso na bakoko na biso tosalika musala moko. Ça veut dire so bon ba bomaka biso pe na génération tobomi ba innocent tobomi basala nzambe parce que yo yebi destin ya mutu te okoki pe koloba te na monoko no ke zeminga na longola aza loko te aza mutu ya pamba pamba te. Nzamba asali nyonso na mokilo eza na ntina. Ça veut dire toto tia loboko likola ba innocent toyebi te oyo bango baza nango. Jacob ka ye moko Jacob mabota 12 tribus de Juda. Ozomona 12 tribus. Mais sikoyo yo mutu ka moko nga longa bazi mebele te ka moko. Sikoyo yo na Jacob atala Jacob makambo asala est-ce que yango esalamaki na Esaïe? Donc tozala prudent na langage na biso façon de tozo prier mais façon na biso tozo ke liboso nzambe façon na biso ya repentance sincérité na biso fo epusama liboso ya nzambe ya bosanto. Alors na ngai na loba nini omona na famille na nzela bato mutu moko nde omona lo ekota kufa ekota échec ekota bolimbisi échec ekoti na famille. Alors na bino ba na nzambe siko tongo yoke koluka nzambe otambolaki mabe oza na nzela mosusu ya koleka à part repentance. Bato mosusu repentance il y a des chemins pour passer dans la repentance. Bato mosusu omona repentance na eza sincérité. Naza posa nzamba salela ye. Mais za moto mosusu aye liboso nkolo aye pena na motema na ye mobimba. Repentance ne soko moni yango place ezouta vraiment na au fond de ya motema na ye. Ezouta na kati asengi bolimbisi na motema na ye mobimba. Po nzamba azali komona bato bazo poser ba question ya bitambo mais kolo na Bible azoloba na bango amonaki o eza na kati ya mitema na bonde ba oloba ke Yesu azalaki pe na mwana nzambe eske nga ofanda so azalaki nzambe nga ofanda ba oloba na motema ko nde mutu abimisa makambo wana parce que eza makambo mosusu banganga nzambe banda oloba so tanga Bible ezalaki oyo yamonaki na motema na bango oyo bango balobi na kati ya motema. Donc motema na biso eza bomo ya moto mobimba. Donc itongo ozokende pa kolo memene motema na yo mikitisa liboso na motema ya moto pe fukamaka mpona kolela na nzambe. Motema ya moto pe fukamaka yokaka pe pasi to mosusu nzoto yoki pasi te mais motema yoki pe na pasi badouleur ya motema ezalaka bapasi ya motema ezalaka yango boyokaka bapota ya mitema ezalaka yenda kausaka bapota motema po ezaki na choc moko ozwi ataki na motema mais nzoto ozwi na yo ataki te babeta o flèche ou bien citation mo boye na vie ezokisa yo te simba yo te etusha yo te mekenda kotouche motema. Alors mema motema na yo ya kogumbama fongola yango bien tala malamu
sala repentance sincère luka nzambe na bosolo mpo akomisa mpe na banguna na marche pied. Ça veut dire nga na ye koloba na bino likambo etali marche pied. Marche pied ezalaka nini? Nzambe abe osala banguna na nga marche pied, ça veut dire escalier quoi. Nde nini moto akozala aza vi na ye ngala na vi na nga bakokomisela nga bango marche pied. Bolamu wana babendaka yango tika kombo ya nzambe oyo ndimeli nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob ebendela o bolamu mpe ebendela o mayele, ebendela o connaissance. Nga so ovandisi nga na ban otangisa makambo ya classe, mais lelo oyo nazoko apprendre molimo mosantu nde asenye ngai. Mais yo mpo kokobakisela nga ndambo na oyo mpo ozwi na ekole mpo esoutenir nga, tout comme nga mpe naye kobakisela oyo eza mayele kolo apesi nga nde nalobaki alakaki ngai. Marche pied batravaillaka yango mpo kolo akomiselo bango na marche pied. Ce n'est pas que kovanda ozozela baennemi na yo bakomela o marche pied te, bongo te, batravaillaka yango. Amen. Nzambe alobi na nga nayaka na vanda na makolo na ye. Kovanda na makolo ya nzambe eli koloba nini? Tobanda nano kovanda parce que ntango baolobaki vanda na makolo na nga na okomi, nzambe aoloba vanda na makolo na nga na okomisa banguna na marche pied, ça veut dire ya liboso eza na kovanda. Mais yo vanda yo moko te, vanda na motema no mobimba. Tambola na kobanga ye, c'est ça kovanda na makolo na ye. Tosa mobeko na ye, c'est ça kovanda na makolo na ye. Eza liloba moko me okoki ko développer yango crainte de Dieu. Nini kobanga nzambe, kotosa ye, kotika moyibi ndenge azalaki moyibi, kotika bamakambo mabe wana nyonso, kobanga ye, kotosa ye na mobimba na nzambe, ndi yango wana elobaka vanda na makolo na ngai. Ça veut dire tongo vanda wana ozotosa nde ye, ozobanga eloko ekovandisa yo ezali mobeko na nzambe nde evandisaka moto. Israel eloko etambwisaki ezalaki mobeko oyo bazwaki les 10 commandements. Yango nde mobeko, yango nde bandeki kotambola na yango, yango mpe Moïse abandeki kozwa mpona kotambwisela yango peuple Israel. Soki batosi yango bolamu bandeki koyela bango, soki batosi te mabe bandeki koyela bango. Omona so babuki mobeko ya nzambe, bango bakokende bitumba, banguna na bango mpo bango babeta, banguna na bango mpo bango baza na nzambe solo, omona banguna na bango babeti bango mpo ani koto babebisi boyokani ya bango na nzambe to alliance to mobeko. Ça veut dire ton kolo azwi biso ovanda na makolo na ngo na osala banguna na marche pied, tosa ngai, tambola na kobanga ngai, linga nga nzambe na yo na motema na yo mobimba, sala makambo nga nzambe na yo na lingi na vi na yo, tambola ndenga nazotinda yo, ndenge nga na omema yo tosanga, nde omona na okomisa banguna na yo marche pied. J'espère vous comprendre vanda. Sikoyo ntango yo otosi nzambe na mobimba na ye, ntango yo ozobanga nzambe ozokima mabe parce que tokima mabe parce que diable nous combat aussi, abeta biso pe ba flèche na motema na ba pensée aussi, akotela biso pe na nzela ba pensée, omona mutu musu ba pensée na eza pe tellement mabe, tellement mabe. Ozomona, c'est ça. Omona nzambe poni nakanisi boye, poni nakokanisela moninga na nga boye, po ekomela nga pe nga po. Seigneur poni ba pensée oyelinga, poni nakokanisa moninga na nga boye. Na renoncer nango Seigneur na boyango. Na ba flèche nyonso bazobeta ngai ya ba pensée mabe, ememanga mosika na mpona fungola porte bango bakota. Donc na renoncer nango nakangi ba porte wana nyonso. Omwana luki ata nzembo ya bien, ata nzembo ozokumisa nzambe na bobimba na ye, mpona kaka na bengana banguna nango bazingi ngai na domaine ya pensée na ngai. Ozomona diable azinga biso abundisa biso mingi na ba pensée. Omona yoza un homme juste, un homme droit, bien femme moko juste, femme moko droit, mozo mona pas penser moko yeli yo, pensé wana soko landele ona mobimba nango po salele yango okwe na mutambo. Okwe na mutambo futo ebaka ko renoncer nango bitumba yela biso na bandenge bele na nzela baninga, okimi baninga aoyela na nzela ba penser, aoyela yo na banzela ya ba penser. J'espère que bozo comprendre. Tongo yo zotambola na obanga nzambe, tongo zo tosa kolo Yesu Masiya, o babengi sikoyo marche pied eza nini? Marche pied omona ngo na témoignage ya sœur Rebecca, okobeta na témoignage na ngata bato bolanda ngati c'est la première fois landa témoignage na ngai, là tu vas comprendre loko babengi marche pied. Marche pied eza banguna na biso nde basala biso mabe. Ndeti mabe wana omona mutu abandi konyokola osa raison, mutu akoko maltraiter yo sa raison, mutu akosala ndeti
moto akoko emilie yo sans raison, moto aobwaka yo ba mauvais sort sans raison, moto mosusu azokitisa yo sans raison. Donc aolongolo baqualité mwa bavaleur nkolo apesa yo, moto mosusu aza na objectif na ye akweyisa yo, mais osali ye eloko te. Sikoyo ekosala nzambe asala nini aya kosimba yo, ozo comprendre, esala kola osimba yo mpo okwea te, mpo ye alingi akweyisa yo na makasi. Loboko na nzambe comme eza mokuse te nde osimba yo, ozomona. Mais ekokani te na oyo tozobenga marche pied, parce que marche pied ezali baétape nyonso to basouffrance nyonso bafardeau nyonso bango bamemisaki yo, yo ozalaki nde innocent, yo ozalaki innocent. Moto akomaka innocent nde nini ata aza coupable ndeni akomaka innocent. Confession na sincere na yo liboso ya nkolo, nkolo akobikisa yo, nkolo akoke kolandela eloko nini esalaki yo osala bongo. Parce que ye aza avocat, avocat akendaka na source ya likambo, avocat alobaka kaka blablabla te. To mosusu yo oza client olobi na babababa, mais ye avocat oyo akodefendre yo liboso ya bavocat nyonso oyo ya mokili, oyo akodefendre yo na tribunal koleka batribunal nyonso ya mokili. Ye fo azala na élément oyo ezali ke source ya likambo oyo eyeli yo. To mosusu yo batantaki yo, ye ayebi, yo oyebi te, yo kanisi kaka na nasali nalongoli zemi ndeni ndeni nazwi zemi ndeni mpe nakelongola nga nakana kolongola zemi te na vi na nga na bana otambola na kobanga nzambe mpo ani likambo eyeli ngai, yesu yokelanga mawa. Yo wana okonfese sincere liboso ya nzambe, j'espère bozo comprendre. Mais nzambe akolandela mutu oyo aza bible elobi scandale ekoko ya malheur na mutu amemi scandale. Parce que nzambe akokeluka nani amemaki scandale, ye nde moto atiaki yo motema moto, moto to mosusu mposa mibali wana ezalaki na yo moko te, euti epai na yo moko te, babeti yo flèche ya impudicité, ya impudique, okoma oyoka posa mibali. Ende posa mibali wana ememi yo na nzela bango bazalaki so tobeti yo oyo, parce que eza réunion basalaki, so tobeti yo oyo epesi posa mibali oluka mibali, ntongo oluka mibali ozwa zemi, zemi ana ya obota te, batie yo su makanisa olongola, okesopa makila, nde basimbisi yo makila na maboko. Mais yo ozomonaka na simbi makila na maboko, mais eza na bato basalaki mpo yo simba makila na maboko. Papa ya Joseph azosimba elamba Joseph mena makila na maboko, mais makila bango basimbisi ezalaki makila ya nyama. Papa na Joseph moto abomaki nyama te, bandeko ya Joseph babomi nyama, bamemeli papa na bango Jacob elamba mena makila ti asimbi bo azolela, donc asimbi makila mwana, mais ce n'est pas le sang ya mwana na ye. Est-ce que bososo linga so bososo linga te nzambe bobanga te nouvelle génération eza koya nazotiela o motema yaya nga mpe na otiela nouvelle génération motema mpona mona bango na ndoto nde baoyebele. Alors peuple de Sion, nzambe ya Israël apambola bino na likambo na memeli bino nde bocomprendre bien. Et ça là, travaille bien, au sambela bien, au banga nzambe, pour bangunano bakoma marche, puis au mona pe bandoki ba mususu ya balabala tombo ya ba luka onanzela, ba saloma be. Et là où tu vas comprendre que moyena bangi loko izati, ntoka bazaka marche pe nanga, alors na ko suka na niveau famille suki sangate, alors banguna nanga loko babaki sami, ngasko funa mata likolo so banguna nanga, ça veut dire nzamba omonela nga na niveau ta o mema musika. Alors bende lo biskali mususu. Nani loba nani oyo boloba ngo na français, nga comme na français nazala nde innocent, bato bayesika na koka loba français te, bato bayesika. Donc bolobaka po wafu nini tenga alifuna loba po bosunga ngai te na loba te, barebeka loba te, te oyo eza mpe somo eza na lomo ya mokimi ndeni na oyeba te bondi ti tokeka na makambo molimo kuna nde na makasi to interpréter marche pied barebeka tika ba distraction to interpréter marche pied. Est-ce que bozo sosolanga nde na lobaka makambo so ya mabe parfois ememelaka biso mpe malamu bino bolobango na français bolobango ne parfois le malheur est bon tikana lobaka bopo bozwa ide alinga oloba nini to mosusu botindela ngai yango place botindela ngai bongo na français nazalaka innocent nayebi yango me mpona bimisaka yaya nga mpe funa yekola koloba biso nyonso tozo apprendre. Alors marche pied
eza souffrance o faire subir yo. Alors ton yozo ke pa nkolo Yesu Masiya wa motema mobimba nzambe siko obikisa o protéger au psaume 91 butanga psaume 91 oloba 91 91 yangwana 91 psaume 91 oyo eza kobomba biso aobomba yo siko ntango ya obomba yo mabe oyo bango basalaki yo soki obondeli malamu mabe wana ekoma témoignage donc témoignage ezalaka moko ya marche pe ya moto parce que bato ebele batombwama à cause ya leur témoignage. Jésus atombwama à cause ya témoignage na ye à cause ya misala nyonso ya sali leur témoignage. Babundisi ye bacombattre ye batante ye bapiége ye mais la vaincu à cause de leur témoignage. Biso pe tokolonga na témoignage mais témoignage ane yelaka ndeni fo ezala na bato baobundisa nde ozwa témoignage donc marche pied ezalaka nde bongo na bondela nzambe navanda wana na banga na tosa ye aobongola mabe bato basalinga a bien yango wana nde marche pied so nzambe abongoli mabe en bien donc marche pied soki bango basanga mabe ebele ntongo nzambe azwa mabe wana obongola yango bien seki bolamu ebele na vi na nga yango moni na mataki likolo escalier ya bato oyo batraite ye ngai babengana nga na bandako na bango ezalaki mpe marche pied na tie loko likolo babengana nga na bandako na bango esalaki nalala libanda naomata. J'espère bocomprendre nga bien boza mayele bocomprendre nga na talela bino bino bato bosenia ngai bozocomprendre bosenia nga na makambo physique spirituel molimo mosantu mpo bino bomélange makambo biso basenia na ye basenia na nga mpe physique tokendaka na classe mpo batangisa biso mpe alphabet ozomona na sens wana nde boyedanga mpe apprendre un thessalonicien. Est-ce que bozo sosole boyedanga mpe boesenianga bolakisanga tant que moto ayebaki eloko te apprendre eloko na nzela na yo nde oenseigne eloko wana futi omikitisaka yango na oloba bongo mais oloba te ke bino basenia na nga na spirituel te bongo te nga molimo nde asenia nga spirituel ndenge mpe nayela bino nini likambo nazwi mpa molimo mayele nazwaka mpa molimo mpo ye nde apesi nga mayele apenga bacapacité asosolisi nga. Alors nga pe na wakabola na bino pe so bonga na yebi lote nde o na ucho lubana na bandere te mais na yebi ba batindela nga ser na nga ta seka minga otindela na otalela o na ozela. Est-ce que tu sosoli bien non? C'est ça tous en spiritualité to interpréter Bible bien. Alors nga na bandi siko komata kende na témoignage na nga so otala te na tu vas voir maintenant je commence à monter. Je monte encore na amwata wapi na ba passe na bango obanda osala ngai j'espère bososolo babenga marche pied ovanda makola nzambe nzambe akangoli yo mpasi no ekomi histoire nde wana esali ke yo yeba na mokili mobimba na histoire na yo donc koma livre na yo livre no komi obanda okoma siko na bapasi oyo bango bapesaki yo yango wana marche pied donc komisa bango mais soki yo mpo ozwi ya malamu obenga nga lo mama bikanga peta nde namonela yango esungi nga nouvelle génération mpe ya okuta bamateya oyo ekoyebisa mpe biso ke mama Rebeka yo mona ye boye tanga mpe susu nde na sosoli marche pied lisusu très très bien. Est-ce que vous comprendre toteyaka na komikitisa mpo esala baninga bakisa bapense na bango likolo bapense likolo connaissance na nga ya connaissance oyo eza mpe malamu oyo saint-esprit mpe na mayele na baninga mosusu amen. Alors sikoyo nabandi kokoma livre na nga nde nabotama na biloba ndo lesanga na butu bango bato balesanga nzambe ayebisaka nga koma témoignage na yo ozomona c'est ça ke oyo abongola yango bien nayebanaka te na koyebana nayebaka te bato bakolanda ngai neti exemple yo olobi mama Rebeka nga mpe nalandaka batémoignage na yo est ce que yo oyebaka yango banda olanda nga te oye kolanda nga ntango babongoli mabe na nga bien ntango baluzwi mpasi na nga bakomisi yango histoire bakomisi yango sikoyo en bien nde esalike lelo nayebani na bamama ebele nayebani na bafrère ebele mosusu balanda mpe témoignage en tout cas nzambe apamboli témoignage no édifie ngai alors témoignage wana ekomi lipamboli mpona bato mosusu epesi bato mosusu mpe mayele esali bato mosusu bacomprendre mpo mama na ngai azalaka mutu malamu na libota na bango asunga bandeko na ye mobimba mais ntango ye akufi mpo bato bakanisa mpe mwana ye biso mpe togate mwana tosala ye malamu batraite nga ndenge bango batraite ye nga wana alors soki ezalaki lokola bapesi bafuti malamu na mabe alors siko kola bizwaka mabe wana koma yango na bandi siko kokoma vi na nga na nde okoma mabe oyo bango baosala nga na okoma mabe oyo baosala nga
desko lelo oyo ekomisinga lelo avant nakoma na motei eloko esalinga ke lelo bino boyebanga mpona bandako ya koteya liloba na Nzambe eza nano témoignage nanga eza bapasi na bango ndenge na mati likolo bapasi na bango mpona sote sikoyo liko avant na sote omona bato mosusu baobimelanga na nzela baolinga te nga na sote baolinga te nga na mata tika bopambwama na video oyo baolinga te nga na mata likolo yango bomona bandoki ya baleki nzela omona mutu mosusu aye pembeni na yo take mwana na Nzambe mpo asunga yo tosala mosala ensemble me aye nde koboma yo aye akomi na jalousie na yo même so na nzela na ye nde poison ekoti alors bato wana mpe kolo mpe akomisaka bango su bamarshe mpe lisusu marshe mpe esila te yaya tomata likolo ya mitu na bino motema mabe na bino tomata likolo ya motema mabe na bino tokokoma bato minene tokokoma basi minene basi ya valeur ozomona ndeti ngai azalaki nanga vwangu me na nzela ya mabe bato basalinga na obobakiselanga nde esalanga mwasi moko mposke nga na otravaille mabe na bino mpe na otravaille baflèche na bino je vais travailler cette flèche là devant l'éternel moto avantisaka na sa makolo na ye et là je vais l'expliquer ndeti so yo ovandi no bobetinga flèche nasali eloko te obetinga flèche ya malade esalanga nasala nini nabelela Yesu na banda kosolola na Nzambe Nzambe sikoyo ntango otala motema na yo mabe obetinga flèche nga nasali na ngai yo eloko te Nzambe sikoyo abongoli flèche no wana abien donc flèche no mpe eyeloko esikali nga na mati ekoso ya flèche no esunga mutu mosusu ntango amona yesu na niveau oyo okomisi nga asali nga mabe sikoyo mutu mosusu donc nazomataka nazokoba na omata yango bomonaka balobaka na bino ke à chaque fois élévation eyelaka mutu eyaka na bitumba de ezalaka amati nde likolo ya bitumba wana nde bitumba mosusu emoni ye mpe ntango ye omona ntango moto wana alongi komba wana na place akita amati lisusu donc c'est ça David tozwa David koma atambolaki na Yesu Masiya David Saul alobi na ye soki opesinga omelinga Philistin boye na opesa yo mwana nga mwasi c'était une piège po David akweya po David akufa mais talama Nzambe asali motema ya Saul Nzambe amonaki yango po abomaki Goliath déjà o mokili bande koloba mpona David Saul ayokaki yango asepelaki te moko ya piège po mwana Nzambe akufa na bitumba kende kuna kende obunda bomelanga bato bona opesa mwana nga mwasi ordre uti pa mokonzi na tosa na ke bitumba je suis homme de guerre comme moi aussi na lobana bino naza mwasi na combattante kola lobana naza soda nde sala bino bo robundisa boye bakia soda za soda eska hotelema eska zato kwesi ya hotelema sasa ozo sala pe moko ya soda pe bopesa nga makasi ndesko David tonga ke bitumba ko David tonga ke combat na place ele nombre oyo David Saul asengaki ekola sali apesi force alongi banguna na ye amemeli na nombre mitwa bato kutu ya sengaki te siko moni ezalaki piège po akufa ememeli ye oyo tobengaka célébrité ememela David succès bamoko David oui soki Saul atindai David take butumba wana est-ce que David alinga okokisa soki 10 000 wana soki 10 000 na 10 000 oyo abomaki wana soki 100 000 botanga na Bible oyo abomaki soki Saul abomi 10 000 soki Saul na David abomi soki 100 000 nayebi te nombre oyo ekiminga échappinga bino pe boko edenga j'espère bo sosola bien na compta pe na bino pe publicité to accord de Christ pamba te est-ce que bo sosolanga mais esali célébrité alors nyonso ekoyela on a vie faut que mutu moko a provoquer yango so mutu a provoquer yango te eoya te lelo toza ebele lelo Jésus est roi ça t'a provoqué ça na jardin d'Éden bato bavandi na bango kimia kolo mpe avandi na ye kimia sata ye siko koprovoke kobukisa mibeko ya bato ya Nzambe mutu aprovoka Nzambe eza Satan aya provoke Nzambe osali deja mabe babwaki yo Nzambe avandi na ye na lola ayaka na pokwa nyonso kosuwa na bada apesa baconsigne na ye badroit ne po eloko nyonso evandisaka mutu eza mobeko to loi to discipline ya nkolo sikoyo ya ye mpona nini akwesa loi ya Nzambe po alakisaki bato na ye babuki loi na yo batosaka yo te bolimbisi
donc sikoyo Satan provoqué bato mpe bato aussi lwa nzambe ekwe mobeko ekwe sikoyo esengi kolo sikoyo ke aya mpona bikisa biso à cause ya Satan bososoli yango bien marche bien est-ce que kolo na Golgotha abukaki mokila Satan abukaki mokila na ye aekrasaki ennemi na motu amataki na motu na ye mpona motu nde eza bapense motu nde eza bamayele motu eza nde ememaka nyonso ye nde moto atambwisaka nyonso sa oyo nyonso eza pa pamba apres que okolo ntongo aye te nazwaki mateya moko na oyela bino mateya wana en tout cas très délicat kolo ntongo ayaki aekrase motu na ye elle a vaincu à cause de leur témoignage abundisi kolo amemi kolo boye na désert atante amemi ye likolo ya temple atante na baécriture nyonso wana kolo azwaki yango alongi likolo na yango nzambe alonga Satana na l'esprit mauvais parce que moto ayaki kotumbola bana peuple na ye na libota na ye kuna na jardin d'Eden Satan alonga ye na bademo na ye aye alobi je vécu le monde sikoyo je vécu le monde abundi na nani abundi na moto yako obundisa ye mpe alongi so bitumba eza te elongo eza te yaya travailler bien na makambo ya bana na nzambe travailler bien na bitumba ezokomelo na vie travailler bien bondela bien kangama na prière kolemba eloko te tokotikela bango mpe te mwinde toza boye tokotikela bango te yaya bozwa makasi soki yo kolingi olemba kanisa nga koto nalembi te kanisa ata mama serape alembi te kanisa te baservante mosusu oyo bazosalela nzambe na bosolo balembi te alors lokola biso tolembi te bino mpe bato botalaka mpe biso mpo bozwa ta implice eya kosunga bino mpe bomemela biso mpe implice donc mpo bino mpe bomemelaka biso implice na d'autres manières so boyebi te alors me nzambe alola sani apambola bino travailler banda na motema na yo banda kotravaille motema na yo egumbamela kolo prépare siko motema na yo oyebi préparation ya motema eza nini prépare motema na yo ekendaka guerre elongaka prépare motema na yo ekendaka guerre ebikaka banda siko kotravaille motema na yo prière ya motema omona mokolo mosusu oyebi soki banguna baebundisa yo babanda kokanga nani frontière so omoni na mboka Congo banguna so balingi bakota na Congo kokatisa te bakotaka mama Congo bauti na hélicoptère bakiti chwa bakotaka zamba bazingi bino boye bakangeli bino déjà frontière nde bakangeli bino frontière boye bokima wa bacercle bino alors diable ntongo ayaka na vi na biso to monguna Satan ntongo ayaka na vi na biso aseklaka déjà omona deya pa olalaki na mbetu okomi faible akangi yo déjà omona olingi oloba au nom de Jésus monoko malobi ezobima te wa déjà kangi yo bafrontière mais soki déjà oza na arme no na motema yango nde ebikisa yo mpo nzambe na yo ayoka losambo motema préparer motema bongisa motema no ezala kitoko omona ekobikisa yo eya lokola pistolet mpa soda omona malgré munduki ya monene na bachaine yango omona quand même ana pistolet na ye pembeni pistolet mpe eza chargé okau oyo ya maboko esili ye abenda pistolet na ye abimisi yo kaka pa abomi yo mpo oyo kasi arme esili manduki na esili banini soki azalaki na pistolet motema na yo eza lokola pistolet fo ezala na baarme parce que so bakangi yo monoko lokola munduki no babotoli yo ya maboko so bakangi yo deya bafaiblir yo ça veut dire deya bazingi yo pistolet moto ekoboma bango oyoka bato ebele na oloba au nom de Jésus ka na kati ya motema na nga na obondelaka nzambe ayokelanga mawa na kati ya motema na nga momana ezalaka nzambe mawa te na kati ya motema te Yesu bikisa ngai bazingi ngai kolo bafaiblir nga bakangi nga partout yo kolo kangolanga bikisanga okomprendre te bitumba na ndenge ekatana eza bato mosusu afungoli mpe na miso otala aomona mpe bato nde baoleka physique maokoko oningana te aokoko bouge te arme esalaka eza arme ya motema bongisa pistolet ya motema na yo bongisa yaya yo asoda kati na nkolo bakofaiblir yo boye bablende yo bakangi yo munoko no olingi oloba boye pa
Pour mon qu'on a Bible, j'apprendrai ma parole, je mettrai dans ta bouche. La Bible bien. Ah, osunganga. Non, tia maloba nzambi na munoko na yo Jérémie. Parce que munoko ba check maloba. Ba blondang. Moi malobe bima ezate. Mais préparer ba arme. Na kati loko préparer ba arme belé. Mutema na yo, muta osimbanga te. Yango mona mutata ba kangi na butu mutema eloba. Mutema elobaka. Alors bongisa mutema na yo, liboso nkolo ezalelo comme arme. Créer une pistolet dans ton cœur. Afin que oza bituma mukolo etumbero yela yo po yebite. Mona nzambe. Mukolo koba koya kotake yo na niveau nga na beteli oyebite. Biso to lala penda ba pongi penda buya. Ba blende yo ya pa oningana te. Motema egangi kola yoki. Bongisa motema nzamba yo kilo makati lo bitumba. Abundela wa longisa aussi. J'espère que vous comprenez. Et loko na vidéo yaki kolo bisabino kakake. Marche pied. Nde kola zo bavanda makonanga na ko komisa banguna na marche pied ezali ona ebisi bino. Marche pied histoire avina yo okoko komango likola mabe banguna na yo o basali ngai. Alors na obondela nzambe nanga yango ezali nga marche pied. Yango mona la Bible oyo. Cette parole oyo iloba na nzambe ekoza pe moko ya okoko mata okende musika sopo yebite. Tokolo bate parole nzambe ezala pe marche pe to nyata po yango ba nyata te. Mais so osali liloba na nzambe ou bien ka nde to tshaka na mapeka batu musu batanga yango te mais ekoko komiso pe célèbre ekoko komiso pe mutu mune. Ça veut dire omati awa omati awa batu nyonso te bakutana ba passo biso to kutana nango. Mais ça peut être occasion ya kubonga na yo ya komata na yo ya fiko changer ça. Okoki otizo parce que y est déjà longaki au matika likolo longa papa na yo parce que victoire t'appartient. Monte là, tu vas voir, ta vie va changer et vie spirituelle va changer. Amen. Na bonde la pona bino nzambe Israël ayoka biso mawa yawe nzambe ya bosanto na beleli mawa na likolo nanga ikola bandeko nanga limbisa biso po totosaki yo te. Limbisa biso po mitema na biso egumbamelaki yo te. Limbisa biso po nzoka motema tokoka pe kobongisa ngo ekoma une arme ekokokwisa banguna na biso me totikala jamais koyeba ke motema na ngai kokoza pe moko ya pistolet parmi ba arme ekola pesanga me maloba so ekangami motema na ngai lobaka ekoki koloba. Oza nzambe omona makambo na ntango wana balakisi mobeko donc bafarisien makambo na bo banda oloba na motema obanda koyoka ngo parce que motema elobaka. So mutu bakomisi ye baba me motema mutu moko takokomisa ngo baba po oyo eza na motema na yango ematake na mutu po asala ta basini. Ça veut dire balongi na monoko me balongi motema te po motema mutu alonga yango aza te kaka yo. Me biso moko tozwi motema na biso to livre yango na kati ya impudicité na kati ya moyibi na lokuta na mabende totikaki motema na biso libanda monguna satana akota a détruire. Mais motema eza eloko moko sacré eza motema oyo tokokopesaka na yo parce que olobi linga nzambe na yo na motema na yo mobimba. Ça veut dire motema mobimba oyo ezalaka nde ya yo. Mais biso tozwaki motema oyo tokotisaki badie étranger babesoin na biso façon na biso particulière nde ezalaki moko tozalaki koexpose motema oyo ekokaki kobikisa biso po so tovandisaki oyo na motema papa me lelo tokomi oyo tokomi te lelo me tokomi awa te me tobangaki yo te torespectaki yo te tondimi toza différent te na bakoko na biso babangaka yo te me oyo tosengi mawa na yo elokalize biso grâce na yo etalisama na bavi na biso bolamu no emonisama deva peuple na yo tika bapambwama na video oyo kolo Yesu Masiya oyo nazwaki kolo yango nakaboli na libota na yo bango mpe bazwa babondela batravaille bien po te banguna na bango bazala marche mpe bayeba kokoma histoire na bango mpe oyo bazangi histoire bazwa victoire na yo bautilize yango po epesa bango elonga na bitumba na bango bakoma oyo kolo yolobaka bakoma. Gloire soit rendue à toi nzamba motema malamu nayebi ki yo oza nzamba motema malamu okomisaka bato mitema pe to David alobango
komisanga motema peto. Alors mitema na biso eza salite, komisa biso mitema peto kolo, komisa biso motema pembe. Nzambe abongisaka motema, yo nde nzambe motema malamu. Komisa biso mitema malamu po toyeba ko pratique malamu, toyeba kosala baninga malamu, toyeba kopambola baninga, toyeba na kosunga baninga. Nyonso wana eza kozi ya motema. Longola moyindo nyonso biso tokotiki na kati ya mitema na biso kolo, sokola biso na makila na yo. Molimo nazwa contrôle ba vie na biso, akamba biso na nzela justice na yo. Tobondeli bongo nzamba bo santo, tolobi amen. Tika nzamba bo santo apambola bino. Je vous dis bye.